mbote balandi ya Océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango ne na FCA bino chaîne la libération chaîne oyo ebomaka vérité te chaîne oyo biso tokitaka sur le terrain pona kozula bino maïman soso le kanamboka na biso Congo pona kozula bino ba info tout ya malamu te ya mabe ya kozula bino na chaîne na bino Océan du Congo. Avant na fongola basango na nga boyebi habitude de zo FCA bino maman Océan aza bongo malade de na FCA kibino et puis mokolo lobi likambo mosusu ekomelaki maman Océan ba o balingaka maman Océan bo benga ye bo sunga na zolo ba tozo bunda komba na musuni mena molimo pe bazo bundisa biso mwana na ye ya suka na kombo ya Jay o pe boyebi ye lobi asalaki accident ba tutaki na motuka likolo na ye ya gauche abukanaki ezosenga fo asi passer na opération pour que bazongise mukwa ba bengaki lobi na ngonga ya 22h. En tout cas, bandeko, oyo boningaka maman Océan, bo benga maman Océan ye moko aza malade, mais ye moko susu ba pese sango ya mwana na ye ya suka, ba tuti tant to yebisa bino ke to tambolaka, to zalaka na risque, to tambolaka to zala banguna pembe na biso. Yango bomona ke to mibata maka tant to zo ba bozo mona lokwa ke to kosaka. Yango moni ba famille pe ba oyi na biso par rapport à combat oyo to zo bunda. Tarande tiboye. Ndeko mobile mwana ya maman Océan oyo akanaki teke lelo na vie na ye akoki kolata sima na lokolo oyo akanaki teke na vie na ye lelo akoki kotambola na babeki mais likola motema mabe ya Congo otuti ye ba oyo bolingaka maman Océan bobenga maman Océan ba oyo mpe boyebaki te boyeba maman Océan mwana na ye batuti ye moko aza na sérieusement malade momoni azotourne mikolo te mais lobi na ngonga ya 22h nde bayi kopesa biso sango wana ya mwana na ye ya suka batuteke na motuka abukani lokolo ya gauche ezosenga il faut opération pour que bazongitila ye lokolo ndeko na nga gloire soki toza vraiment liloba moko afin ke naloba pour que bandeko bazala na silence makambo ezali oyo nazoloba botielanga bavideo wana na hôpital bamona ndeko na biso mwana maman Océan suka ndenge elekaki. Abukani likolo nde na genou wana abukani ana katikati abukani ka place moku ande elombe wana na zona président azo benga ende chouette moku yango oyo mo ndenge etelemaka boye sikoyo yango wana nde ebukani sikoyo fo ba opérer yango na moku ezaka boye azoka pasi amideli bakolo mpe evimbi ya tika mpe kosimba te Merci beaucoup wana bomoni vidéo wana ezalaki no peut-être ça bino biso no Océan du Congo to lobaka na ba action pourtant mususu to beti li solo ndeko msoko kanza bazalo kuta bazokosa kasi na lakisi bino ndenge wana bomoni mwana maman Océan na butu esalamelaki ye na ngonga ya lobi dimanche batutaki na motuka bandeko na mokolo lelo na kolembela bino invité moko Océan ndoyi ya maman Océan papa Océan oyo azali bongo na SID na parti SID mokambi ya parlement debout oyo ezalaka na quartier de na Pascal lelo tokobeta ni mo masolo lelo tokosimba mai oyo etali politique tokoloba bolongo ya mwana mboka adonomas na kati ya SID insécurité na mboka bokutani ya président Seni na ba président ba parti politique akutana kina mikolo uti koleka na bloc à 4 personnes Martin Fayulu Madidi Denis Sesanga Moïse Katumbi et Matata Polo et lelo to moni bongo ba vidéo aussi ko ya mwana mboka Adolphe Muzito yebite nini bongo bazosola to nini oyo Denis Kadima azosola na ba politicien na biso tokobeta lisolo na bino ça peut parler avant to kota nazo déjà à ligne robenga mwana mboka Océan du Congo poto développer na poto beta na ma solo oyo se passer na mboka na biso Congo pourquoi Delika di makaka azo so na ba parti politique pourquoi et plutôt Delika di mazo so na ba président ya ba parti politique ni na liko yebisa bango azo mema bango na mai oyo etali dialogue to bazo so la makambo oyo ezali intérêt ya ba peuple ngana bino tokobeta lisolo lelo awa pourquoi ba parti politique eza ko bakisamba ebele ya ba parti politique na Congo kasi moko ezo kene musika te ebele ya ba parti na Congo mboka ezo développer te toza soki na 500 combien de partis politiques kasi ba parti politique ezo sala makaka ba parti politique ezo sala makaka mboka pe ezo ke liboso te
pourquoi kaka ba parti politique pourquoi koluka te koefere peuple na sens mosusu pourquoi koluka te ke peuple abunda bitumba na sens mosusu mais bino bolingi kaka peuple il faut azala na nsima na bino bolingi kaka peuple il faut abatama na nsima ya parti politique nini ma parti politique ebombeli biso nini ma parti politique eze porte na mboka na biso Congo na parti politique eza kaka soki vote ngai pesanga maboko sala boye ngai na kosala boye mais jamais parti politique alobeli kambo boye mpo na intérêt ya peuple tomonaki mikolo euti ya koleka ndeko député oyo peuple apesaki ye maboko alo mwana mboka océan alo mwana mboka alo mwana mboka mwana mboka tokobeta na yo masolo mwa ebele oyo ezoleka na mboka na biso Congo pa makambo etali politique tokobandela makambo etali na seni tomoni mwana mboka président eseni Denis Kadima azoyamba baprésident ya baparti politique nyonso mikolo euti koleka tomonaki ayambaki bloc de 4 ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi Denis Osanga Moïse Katumbi Matata Ponyo lisolo nini oyo azobeta na baprésident ya baparti politique wana bazolinga bakende na dialogue to bazoluka bakende babongisa seni mpo moto oyo peuple akovote ye wana bima malobo mboko oyo mpona kodialoge mpona koyebisa kadima fichier électoral wana tolingi yango te toloba yango fo todialoge dialogue ne signifie pas glissement dialogue ne signifie pas partage de pouvoir dialogue pour auditer le fichier électoral ne fisque 2 semaines pour qu'on aille à des élections crédibles, transparentes et apaisées. On ne peut pas aller aux élections pour les élections. On va aller aux élections pour la Kimia Namoka et puis pour qu'il m'ouvre c'est Kabiso te va féliciter Kabiso quand même donc comme la 4e électorat Namoka Nabiso il y a pour un dialogue de Lewangai. Est-ce que mon Namoka bino peuple congolais ndenge bozomona bayi politique bazokende koyoka Denis Kadima ezosepesa biso bapeuple congolais est-ce que eza intérêt ya peuple nini oyo bango bakeli kosola Denis Kadima est-ce que si bayebisi biso peuple likanisio bango basoli ya Denis Kadima en dehors il y a peuple, le peuple, nde bango bazali na pays. Quand on parle du pays, on voit le peuple. Et quand on voit le peuple, il faut aller dans le pays. Et sur le pays wana eza brûlé, les mêmes peuple wana bazana baone, milobeli na bango. Ba milobeli na bango ezali banani. Ba batiaka liboso, c'est-à-dire lokola lelo, biso ba mususu ngai na koko dévoiler na koko bomba elongité. Je suis membre de l'ECD, mon leader c'est Martin Fayulu au alobi non donc on a une élection il faut aller aux élections crédibles, apaisées et puis transparentes. Donc l'ongola la bêtise qui na 2006, 2011, 2018 et surtout que au Azawana a mis bengi opposant. Oyo a chaque opposition mariée le Kouta contre Félix contre Joseph Kabila mais Allah qui s'en a fait le monde qui a corrigé Kabila mais de côté aux hommes nazo sala makambo ya buzoka makambo ya passé makambo ya konyoko le peuple congolais pour les canards rwandais donc ndeko na ngai on l'hypothèse peuple congolais nous sommes oui pour un dialogue de 2 ou 3 semaines pour que le fichier électoral soit audité liste enrôlé et yebani te ndeko na ngai lokola tata oyo na terrain asali le côté alinga s'approcher na fichier électoral atia ba fictif babimisa ye président pour soki biso peuple tokobimisa ye président te pe totikala kobimisa ye président te donc nous sommes d'accord na pour parler wana parce que toko brûler étape to mboka te mais to bisika dima avant to koma na eleko wana abongisa seni eza ya kadima te eza ya fachi te eza pe ya union sacrée te eza li seni ya peuple oyo ya kotinda ba lobeli na ye na seni kuna ndeko na ngai mwana mboka sikoyo tolo bakokutana ya baprésident na bino to mwana mboka Martin Fayulu Madidi na bandeko leo baza na ye pembeni nikoloba ke mwana mboka Denis Kadima abongisi seni to abongisi te nde esika abengaki bango alobi nabenga bopoza baza koboya élection nde bopoza bakei bayebisa ye pourquoi bazoboya élection et moto azoboya mpe élection eza te balobi non tozokende élection eza lokola papa moto azolamba fufu mais papa alingi atala fufu yango ya matanga tozoba kolambela bato baoya kolia il faut papa alongola kifiniko atala mais mama azofikia kifiniko aboyi batala au contraire mama te moto akolia biloko wana ezali bapaya oyo tobengi lelo baparti prenante ndeko na ngai
Kabila lave atinda ba SID atinda ba nani na ye ba représentant na bango PPRD IDP tangila ngai mandataire oyo batinda na CENI na kombo ya SID na kombo ya PPRD na kombo ya IDP o bazo travailler na Kadima non plus Kadima to crédibiliser yete bebisi Kadima ba revendication na biso etikali kaka bongo soki yo bongisi te élection pe ko sala matin na mboka oyo soki pe yango sala mete Chilombo ka za président na mboka oyo décision de biso yango wana pe décision opposant o baza ko bengela bango pe yango ba yebisi Kadima c'est clair nde message yango wana le koranga mwana mboka merci beaucoup na yoki na oyo lobi tobeta mwa lisolo muke na makambo oyo etali bino na parti na bino SID lelo toyebi bongo bozalaki ensemble na mwana mboka Adon Dombas oyo bongo azalaki moko ya babundeli na kati ya SID oyo azalaki mbongo moko abandi kosoutenir mwana mboka le président Martin Fayulu Madidi kasi lelo tomoni ye alongwe na kosinga nsima ya maloba ya mwana mboka président Martin Fayulu ndenge alobaki te akokende maponami oyo toza lokola akokompagne mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi na nsima ya maloba nde tomoni mwana mboka Adon Dombas oyo abengisaki bayi mboka mpo bakende na point de presse na ye tokanisi point de presse oyo asalaki ya kobimisa maloba nde na kasi tomoni ye asedeside alobi alongwe bongo na SID asali ya ye parti politique mwa likanisi ne eza nini mpo na likambo wana merci mwana mboka ndeko journaliste na oyebi so boye ke Adon Dombas azalaki député ya SID na parti politique balobi tout congolais a droit ya kokota na parti politique oyo alingi d'abord ya kosala parti politique ou bien ya koadere na parti politique ya alingi mpe aza na droit ya kolongwa aluka ya ye nzela akende kosala ya ye to aluka kokota na parti oyo alingi bravo lui bon va ezali constitutionnel est-ce que tu peux interdire ndeko Adon Dombas akende na parti mosusu non topesi ye bon va bisalaka politique ya kofinga moto te mosala asalaki na SID bravo Fayulu mpe oyo asalaki mpo na ye bravo tosouete babon va esika ya kei nzela Fayulu apasolaki mpo na bango alobi tokende élection moko crédible soki bokie bongo bokomema badepute te bakomanipule bino oyo alobi te bamanipule biso te libumu na nga na efiske evimba ata bapopulation balie na bango te ata population ase retrouve te mais nga na se retrouve donc ake na intérêt égoïste tata donc tokoloba nini akende malamu bon va Fayulu azalaki na babemba na babatumi babengaki na bango bagrand ngolo bazali baparti politique minene na badepute ntango balongwaki bakia ino sacré ça n'a pas changé la forme de Martin Fayulu et aujourd'hui Moïse Katumbi a quitté l'union sacrée pour rejoindre encore Martin Fayulu il a vu quoi donc c'est Adon Dombas ezali un goutte d'eau dans l'océan mwana mboka sikoyo bolongo ya mwana mboka Adon Dombas na parti SID est-ce mwa likanisi mwa question moko eza est-ce akomunda lisusu bitumba mpo na peuple ou ake na ngambo mosusu mpo na koluka intere na ye nde euti koloba ndeko tokopesa crédit vraiment mingi na Adon Dombas te parce que il ne présente rien na République démocratique du Congo ayebi ye député national azalaki élu lelo a changé forme na ye donc topesa crédit te donc tokokozwa sujet te na biso nga na yo tobimisa mpepela biso pour un député aluki nzela na ye alakisi ke azalaki député ya peuple te alakisaki ke atravaille kotravaille mpona libongo na ye yango alakisi nzela akende bon fa ake ino sacré mpona ino sacré akongima atuna bango bauti mpona babimaki bamonaki nini donc biso tokopesa crédit na ndeko te biso tosouhaite kaka mopepe malamu apambwama soki tomonani mpe un jour akosombelanga ata sikile napesi mopepe malamu tozala politike ya kofinga te nga nazo respecte constitution elobi kokota na kobima eza permis na baparti politique merci beaucoup mwana mboka papa Océan tobeka kobeta mwa lisolo moke na mai oyo etali insécurité koenleve bato ekomi na moi ata na butu ata yao nyonso ekomi insécurité ekomi makasi na mboka na biso en tout cas vraiment nini bozoloba mpona likambo etali insécurité na mboka message nini okopesa bakongolais ya mai oyo etali insécurité koenleve bato na kote toyoki balingi balancer message ke bazopropose batya couvre-feu est ce que couvre-feu nde yango moto ekosilisa insécurité po soki lelo tomoni ke babi batye couvre-feu toyebi bato bakendaka misala transport embouteillage eyo moto azongaka na ndako oyebi te kasi insécurité ezokotiela tomoni balancer message balingi batya couvre-feu nini yo bokola mpona likambo wana likambo ya liboso na koloba ndeko journaliste mpo koyebisa baautorité oyo baza kokamba ekolo
bango te bapremier bato batie insécurité na République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa, ezali parti politique IDPS. L'IDPS a commencé ya koforme bamilitaire na kati ya ndako na limete. Boyebi histoire wana bandeko na ngai balobaka bakolandela histoire wana ti lelo histoire wana ekenda mungwa na nzongo. Bato nyonso baforma na Kingabwa, ce sont des milices. Et bato wana bamilice wana baforme na Kingabwa balakisaki bango nini? Lelo insécurité comme généralisée na République démocratique du Congo, précisément na ville ya Kinshasa, bango nde bazali ba premier sauteur. Insécurité na mboka na biso kokende gauche droite te, ezali gouvernement en place pe ezali ba autorité baza kokamba ekolo pe elakisi noir sur blanc ke baza kokamba ekolo bazali limité ndeko journaliste. Pourquoi je dis ça? Ndeko oyo koma aéroport biso na baplace de résistance esika wapi tozosala makambo ya politique ya opposition, okuta biro nde bayaka wana bato wana bayaka wana mpona koya koyoka nini oyo baopposition bazosila. Olie aner ase focalize na kotia sécurité ya mboka, bango Tshisekedi atindaka bango baya na baplace de résistance mpona koyokaka bato afayulu balobaka nini. Service de sécurité lelo eza au service ya peuple te, ekoma au service ya pouvoir mpona kolandela baopposa. A part ça papa nani eske ntango baenleve ndeko Frank Diongo baenlevaki koenleve te na bato baenlevaki Frank Diongo na bato oza koenleve bakinoa na Kinshasa baza bato moko. Différence eza te, différence eza te, ce sont des enlèvements. On enlève Frank Diongo comme un bébé, c'est comme ça on enlève aussi les autres dans tous les coins de la République démocratique du Congo, dans tous les coins de la ville de Kinshasa comme des poussières. Ce sont les mêmes personnes, ça va déjà mode opératoire na bango pour faire taire à la population congolaise. Et maintenant la royaume ça le rôle qui siège à menace lelo na ine na numéro inconnu, numéro na benga kinga avant-hier et le benga na ine na lobi lokola na zoyo kate kotanga kombo ya moto na bango Tshisekedi et na olimwa. C'est-à-dire baza mosika te bazali kaka na ba progrès, bazali kaka na ba IDPS de classe wana. Donc clique wana ne ba bazali na Kinshasa pona ko enlevaka bato esika bazomema bango gouvernement yebi donc nous bitokoloba na insécurité et la kisi noir sur blanc qui baza kokamba ekolo bazali ba incapable. Donc bref c'est ça, ceux qui bazo ko enlever bazo sala biso mabe nana azali censé ya ko sécuriser biso. Ce sont les dirigeants des autorités oyo bazali kokamba ekolo, mais ceux qui bazo ko solution te qui est faible, c'est celui qui dirige le pays, c'est celui qui dirige les institutions. Et bazali kokamba institution moko bazali faible et bazo sengama ko bengana bango papa par la force et en appliquant l'article 64 le groupe de force. Na fumo na mboka tokomi na biso na suka na yebi ke lobi wa mokolo lobi tokozala na posa na yo okitela biso na plateau po tobeta no masolo ebele ezoleka na mboka na biso tosukisa na biso tozongi mwasi na makambo etele élection ndenge tomoni bakonzi baprésident Martin Fayulu Madidi bason excellence Adolphe Muzitu nde bakei kosolola na mwana mboka Denis Kadima ete bondi te bapona mesalami te bino peuple nini oyo bokei koloba ete omoni lelo bakambi na biso bakei bandimi dialogue bafanda basolola bino peuple nini bokei koloba na bango. Merci mwana mboka bakovanda bakosolola bazali kaka déterminé. Et d'abord le président élu alobaki na mboka oyo partage ya gâteau ekozalaka lisusu te kofanda na bango, c'est pour donner à la CENI 2 ou 3 semaines pour appeler l'organe international pour auditer fichier électoral point barre otokende bazwa ba ministère olandi ndeko Muzitu ye mpe alobi ke tokokende élection oyo boye te sans ke baenrôle bato ya Kwilu, baenrôle bato ya Kwamout et puis les autres provinces ya République démocratique du Congo oyo bazali enrôlé te ye mpe alobi yango c'est-à-dire ye mpe amalaki noir sur blanc ke akokende na élection oyo te sans ke baremplir bacondition oyo bango basali. Est-ce okoyoka na parti ya Muzitu bato bakolongwa alors bayeba kolongwa seki baza na baintérêt égoïste. Donc biso bango bavanda mpona kobongisa baaudite fichier électoral. À part auditer fichier électoral, une semaine ou 2 semaines, on va aux élections papa. Nous sommes prêts. Soki yango ezate glissement pesate donc appliquer article 64 point barre. Na fumo na mboka tokomi na suka maloba na ya suka pe ba peuple congolais nini okoloba message na ya suka. En tout cas, l'invité peuple congolais bazala tranquille. Opposant bazala kami balete misato tende tozobenga opposant. Il y a une opposition, il y a un opposant.
bakendaki na course na baélection soki batie course na élection oyo abimi premier oyo abimaka deuxième c'est celui-là qui azwaka position ya opposition donc lelo na Congo esalami autrement deuxième akomi première akomi deuxième cela n'empêche mais celui qui est dans l'opposition radicale aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu o bango nyonso baza koza mopepe epai na ye toza epai na ye ye aza tonga biso toza singa toza kokalanda kaka ye soki atengami tokoyebisa papa otengami zonga na nzela soki agunda tokoloba papa ogunza biso zonga na nzela donc Martin Fayulu mpe akodecevoir biso te alobi tokokende élection pour les élections te mais tokende baélection crédible apaisée et transparente dans notre pays tolongwa stade oyo ya kozoba ya bitumba ya bagazi ya bitumba makile tanga non peuple congolais azala tranquille biso nyonso le 20 décembre tokokende élection mais élection ya malamu soki yango eza te peuple ayebaki azala na article na ye na Congo article 64 oyo elobi moto moko te akozwa bokonzi na matata mpe moto moko te akozwa bokonzi alobaki nganda mokonzi saki biso topesa manda e article 64 elobi il faut kobare nzela ezali koloba kobengana ye. Voilà message na opesa peuple congolais. Merci beaucoup mwana mboka lobi pe tokozala na bosengano awa na plateau ngana tokutani na mokolo ya lobi likambo te mwana mboka nasepeli mingi na balandi nyonso ya océan du Congo napesi bango mbote basabone massivement na Congo na chaîne na biso parce que ezali chaîne ezali koinforme bango mpe chaîne oyo esali biso mpe toyebana matondo mingi mbote na bino nyonso mpe na staff nyonso mpe wana mama océan mbote merci beaucoup. Merci beaucoup mwana mboka. Merci beaucoup bafidèle abonné au Océan du Congo wana bongo ezalaki mwana mboka Océan oyo bongo boyebi azali moko militaire SID coordinateur mutu asili bongo parlement parlement debout ya SID oyo ezalaka bongo na masina na quartier de ye bongo mutu asi boyoki ndenge ndeko alobi pourquoi baparti politique ebele Denis Kadima ntango ozosolola na bapoliticien nini oyo bozosolola bango bino mpe bapoliticien oyo bozokende koyoka Denis Kadima bokende mpona lokoso te bokende mpona intérêt ya peuple ta oyo eza ta ya nzambe bino bato bolandi émission ya lelo napesi bino merci puis bosabone na Océan du Congo chaîne na bino epesaka bino bainformation ya kitoko chaîne na bino ekitaka sur le terrain na baimance ozolekaka na mboka na biso Congo ezalaki bongo ya bino kabolo pousa mosakoli bobenga bandeko nyonso basabone na to bosabone bobenga mama Océan bopriere biso bosalela biso mabondeli nzambe asunga babomba biso tozobundama na musuni mpe na molimo oyo akozala na mposa contact ya kobengaka bongo mposa bekobenganga mpo etimide nga te soki etimide nga mpe na koetimide yo plus 243 82 96 11 798 wana bino tokutani mikolo ezali koya bye.